président Tshisekedi a bimi avec plus de 74% parmi une trentaine de candidats à l'élection présidentielle. Élection et salami démocratiquement. Candidat Salaki campagne na bango, pesi programme na bango. Mais avantage à président Tshisekedi Zalaki nini. Azwa qui soutient, il y a leader, il y a province nyonso. Na biso ouais yebi démocratie té, sans il y a démocratie té. Na kati na démocratie pouvoir ezalaka opposition pe ezali. Soki bato ba sepeli na pouvoir té programme ya pouvoir té bako kota opposition. Bako critiquer na opposition. Non, bamosusu balobi non. Malgré l'élection et salami, peuple a se prononcer librement, démocratiquement. Bamosusu baponi, bazwa mamduki et bamosusu nani, mboka nani, moto ako sabino te, bato yo bazo bulisa biso botia na mtu na bino. Nazalaki ministre ya défense nayebi batoyo ba soda na biso ba vaillant soda na biso oyo bazali ko bunda pe bazalaki ko bunda bato bazo bunsa biso banda 1996 ezakaka mboka moko mboka nini mboka nini voilà c'est ça la vérité bazo luka ba excuse oh tribu boy minoritaire oh ceux qui baba bato yo ba manguna na bango eza lukuta eloko baza ko luka ezali nini bazo luka minéraux o ya biso eza nord na sud Kivu c'est tout ce qui les intéresse yango yo message ya mokonzi ya mboka ezali nini. Message ya président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message serment pour la défense Yamboka Nabiso. Pour la respect et intégrité territoriale Yamboka Yabiso. Et je vous dis Allah la kate Boutou Moy. Soki a Lali Gongami Sato, na Mokolomoko c'est beaucoup. Parce que souci naye, ezali protection, il y a Congo, il y a ba frontière, na population. Nalingi na kumisa, ba soda na biso, armée na biso, FARDC. Parce que posa comme on a boy, oui. Mais bazo bunda contre bato yo batanga botanga ki kombo wate, non. Bazo bunda contre ba Rwandais. Et bazo sala makasi. Soki to perdre bataille mais to perdre bitumbate pe to ko perdre pe bitumbate. Bana ya est, ya nord, ya sud, ya ouest. Biso nyonso moto akosa binote. Banda est, ouest, nord, sud. Biso tout ozali ekolo moko. Ozali Mokongo, ozali Muluba, ozali Bangala, ozali Moswahili, tout tozali Batomoko. Bolandi? Et Congo oyo toko kabolango na mutu moko te. Toko tika teke eteni moko ya Congo mutu azwango. Soki il faut to bunda, peto kufa po na mabre na biso toko bunda peto ko kufa po na mabre na biso. Bolandi? Toko mina étape. Soki biso to telemite. Toko koma baumbu ya ba Rwandais. Bolandi ngai? Est-ce que peuple ko la biso 100 millions d'habitants na Congo ya monene toko koma baumbu ya ba Rwandais? Et koki ko sala matin. Toko telema biso nyonso. Sous ordre ya mokonzi na biso asengeli na moment oyo ya histoire na mboka na biso totelema ba jeune totelema na mboka awa esengeli unité eza na kati na biso nord sud est ouest ba congolais. Pourquoi? Soki to kabwani soki division ezali
nde esika monguna ko profiter à kota nazalaki na Bandundu ville na ministre art tozalaki kuna tolobi nindi na bandeko la biso boza ko bunda awa makambo ono teke o yaka mais c'est quoi ça? Est-ce que ça bondo quitter? Depuis quand entre bateke bayaka est-ce que bayoka nakate depuis quand na botama awa na Congo na tika koyoka biloko wana te? Mais je répète, on a l'obaki na Bandundu, puisque ma preuve ezali, moto yo azo tout isa mutu, na kati na biso, ezali nani? Nani? Boyebi vérité. Alors, parce que biso ba Congolais, ba Rwandais ba kansaka toza zoba. Mais je vous confirme, moto azasima ya ba mobondo boyo kakawana mobondo ezali Kabila. Et nakobakisa lelo mususu parce que ceux qui balingi ba preuve naza na ba preuve nyoso. Nazalaka ministre à défense tokangaka bango moto azali sima ya ba M23 na ba AFC boyo kakawana moto azo financer bango ezali nani? Ezali Kabila. Pourquoi? Ayokaka sango moko oe salama de alobi ai wana soki za boye bamoni loboko na ngai débat azui avion à Lubumbashi à Kati Kabila auta wapi? Auta wapi? Bomoni lia nango te. Bomoni te. Bomoni complot nango te. Biso ba Congolais toza zobate. Yo na bi tokotelema biso nyonso. La demande ya commandant suprême. Et bo banga eloko moko te. Bo banga eloko moko te. Je vous dis, victoire est à la biso. Et je sais pourquoi la zolo bango. Nayebi loko mokonzi amboka azali ko bongisa. Ce qui est à la moyen il y a diplomatie. Tokolonga la diplomatie. Ce qui est à travers kimia, tokolonga na nzela ya kimia. Ce qui est à nzela mususu, tozo kota pe nzela mususu, tozo na loko ya ko banga te. Toyoki. Oye koya. Eye koya. Pona nini? Ba étudiant ba yekoli pe. Armée et Sengaka, bien sûr, bas fantasien, bas troupe, bazala, infanterie, mais elle a dirigé Nanani, na bas commandant, bah yekolaka tactique ya combat. To sengé na bas jeune, parce que bah recul nyonso bakoya, armée ils allaient organiser section. Peloton, compagnie, bataillon, brigade, division. Il faut un chef bazala. Ba étudiant, on a besoin d'un bino. Pour que vous voyez que la Mossala y a commandement, il y a une unité, il y a armée. Lobby boko ma konzi ya armée. Et mokonzi na mboka sengeli na bino. Bo banga eloko mokote. L'armée, Mossala Soda, ezali Mossala ya Lukumu. Et Mokonzi Aboka azako kumisa ba soda. Puis azo veiller na social na bango. Azali prêt ya koyamba batonyo so ya société civile. Ya opposition. Azo bon sa gouvernement d'union nationale. Justement, na idée ba congolais nyonso tout sangana. Bomoko. Pour la Kobunda et l'autre moko pour recouvrir intégrité territoriale la biso. Ba territoire, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, et zonga sous le contrôle, il y a gouvernement, il y a RDC. Bolaningay, ou elenga sali samboka, simbanaye. Parce que tout ça n'a pas consumé balé en amboko été. Azalika kamoko, oh peuple a élire. Tout ça la simanaye, azo bunde la biso. Je suis témoin. N'a pas effort nyos azaliko sala. Pour luka solution pour l'amboka. Donc, topé, ça y est, confiance dans Bisso. On est dans le bon chemin. On est dans notre droit.
Et moto a kanisate. Que Monguna a convaincre Bisso. Non. Toko gagner Bitumba Oyo. Bolaningai? Na grâce ya Nzambe, na pouvoir Nzambe toko gagner Bitumba Oyo. Bolandi? Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Pe pokota la soki lo boko Nzambe zali makasite. Congolais nyonso totombeli bino boye malamu na émission na biso mokolelo éveil national tozo banda semaine na chaleur na actualité bon début de semaine na bino surtout chers compatriotes makamozelo le kalamboka na biso photo lobela kayango gouvernement ebimi pas gouvernement union sacrée ebimi si ossature asika mbilinga koti bat bazali kolela ba musu bazo sepela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé tokobeta lisolo ngo mokolelo? Mwana mboka Félix Tshisekedi o azali président de la République yewana asebaki kosala remaniement na kati ya cabinet na ye mwana na ye akoti comme secrétaire particulier batu bazolela balobi pourquoi a nommé mwana na ye tokobeta lisolo nango pe tolobela makambo ba mine na makambo o etali tomoni ba ministre belé depuis kaka mokonza mboka Félix Tshisekedi asangisaki batanyo sacré akumisaki Jean-Pierre Bemba liaou lelo tokomi batanyo so bakomo tambola. Est-ce que c'est par rapport au gouvernement ozali koya tokobeta mbela mokalolo na mwana mboka Joël Ilangila o azali na biso awa déjà ensemble mwana mboka boye malamu? Merci Mopandi Sango, merci balandi nyonso bazota la biso et puis merci na ba membre nyonso ya union sacrée o ba mati pe o ba kiti. Boni santé ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na mwana mboka Marc Ekila na mwana ki omukolo ozalaki na Marc Ekila nga bime mwana mboka ke ya benginga te. Boni santé na ye. Bon, santé ya Jean-Pierre Bemba Gombo ezali très bien parce que azali mwana mboka oyo a lancé opération moko o epesi force. Pe opération yango ekomi ko kende déjà na suka. Oh, opération ça na te komi ko na suka. Te opération déjà c'est komi ko kende na suka. Au moment ba personne na terrain be komi ko na suka. Bato baza na terrain wapi ndeko na oyo biso loko moko na komi ko seka chaque jour on Nzambe asala. Oh, Jean-Pierre Bemba tango azwaki initiative. Ya ko kende ko sensibiliser population pour ba intégrer armée. Ezalaki na initiative ya chef de l'état te. Ezalaki na ki patriotisme ya Jean-Pierre Bemba ne poussaki asale loko wana. Tango asali eloko wana. Asali yango a sensibiliser parce que azali leader ya République démocratique du Congo pour yo moko zomona ndenge Jean-Pierre Bemba zo passer partout. Ba accueil eza très chaleureux. Et puis bazo respecter mot d'ordre au Jean-Pierre Bemba zo tika que non ba jeune ba intégrer armée. Jean-Pierre Bemba sali mosala na ye abandi na ville mbandaka kegemena ke kisangani ake buta ke iboye bakikwiti. Chef de l'État a découvrir que oui moto azo sala na ngai avec beaucoup de sincérité yeyo. Yango monaki jour chef de l'État a bengaki ba membre gouvernement na bato union sacrée a informé que bango kaka eloko moko. Alobi a félicité Jean-Pierre Bemba na ba misusu atangaki ba komo mais ba misusu wana basali ata eloko moko te ezali kaka bo chef a encourager bango po boke mo ko mo bolobi eloko mais moto yo azali créateur ya initiative ezali Jean-Pierre Bemba po bato ba réintégrer armée pe le loto moni bato ba réintégrer armée massivement. Si coopération comme kokene na suka po ba former bato wana si bitumata chef de l'État abwaki libanga ya Jean-Pierre Bemba toyo komona mokili mobimba ba ministre nyonso ba kiti sur le terrain pour ba sa sensibilisation déjà ici salema siko la sensibilisation na bango baza ko sala ezata na tina moko te parce que Jean-Pierre Bemba déjà c'est à sala
est-ce que Jean-Pierre Bemba kita bisika nyoso tozolo bawana o bango bazo kita déjà Jean-Pierre Bemba kitaki déjà les gars kuna déjà opération wana et si là et là on a regretté les sous nini ba ministre wana bazo kitana na ba ordre de mission. Oh, bah, qui ordre de mission. Et ordre de mission signé par Judith Soumino. Sérieusement? Oui, mais tant que moto de gens qui na moi ba monsieur babi ba kiti na ndenge na bango. Te o kita na ndenge ni après chef de l'état ko loko ça leur remarque que yo vandi silence ozolo belo côté ça fausse suspect. Ata so kiti mukil mo ba koyeba que non o kiti nde pour chef de l'état sali remarque. Mais yo moko na propre volonté na yo ozalaki na ngote et puis bazo kita wana po bazana ba ordre de mission. Ordre de mission na suka na yango bachaka rubrique moko o babenga yango frais de mission. Wana mbango l'état ils ont continué ko beba. Mbango bazo pesa bango wana ya ba frais de mission. Bazwa yango batinda yango na est ba former ba militaire o déjà Jean-Pierre Bemba sali sensibilisation. Moi na mboka zanano. Donc bon nous que mbang to comprendre na bien. Donc ba ministre o bazo kita to moni bango bacha Lucien Mbusa to moni bango na ba misusu bazo kita bazo salela ne mongo ya gouvernement lisusu bazo d'abord bazo kita nde pour le chef de l'état sali bango remarque na silence au bavandaki silence au bavandaki ils ont prouvé noir sur blanc que baza ensemble na chef de l'état té baza un pas dedans un pas dehors en dehors de cela bazo kitande na ba ordre de mission rubrique à sous que za la frais de mission mbongo wana ya frais de mission bango bazo kitana ngo ezali mbongo wa gouvernement mbongo ba contribuable congolais mbongo ya bato otozo futaka bampako ya mikia bango bazo zwango lisusu bazo gaspiller ko louer ba avion ko sala mambo ezanga tina ko sala initiative o déjà moninga salaki bino bozo sala ngo na rubrique ne po bozwa mbongo basa ki matuivi bamona bango ki matalana bamona pe bango ke basala ki que chef de l'état déjà comprendre que bato wana bazaki silencieux po baza un pas dedans un pas dehors mais Bemba salaki ngo na propre volonté na ye azaka mbongo te azwa mbongo wapi chef de l'état a confirmé ki mambo wana chef de l'état déjà a confirmé ki toza so na besoin tozo ngata simate pour chef de l'état a confirmé ki ke ezalaki propre initiative ya Jean-Pierre Bemba bon bino ba matalana bino bato bozo landaka kaka matambe ya Jean-Pierre Bemba toyebi ke Jean-Pierre Bemba za leader o abimisa presque ba politicien ebele mais il faut bozala ka pe na ba innovation moninga kendaki na sensibilisation yo il faut changer initiative il faut changer activité mais bino même likambo moto déjà salaki et comme na suka ba soda kutu basi ba mata ba avion bazana ba centre formation bino bokel lisusu ko rebandela likambo wana cela veut dire boyebi eloko bozo salate yango chef de l'état il faut atala bato modèle wana ba yebi eloko bazo salate il faut sanctionner bango baza ba matalana bazo bebisa mbongo à l'état na ba frais de mission na ba ordre de mission o baza kozwa epa ya mama Judith Soumino donc ba mouton noir baza mingi na kata union sacrée les moutons noirs ça c'est vrai mais toko féliciter notre initiative moi na mboka marque Kilazwaki on m'a dit qu'il a changé option parce que Jean-Pierre Bandai ko ça la sensibilisation mais moi na mboka marque Kilabi bon ça va le ko la German ya ken na secteur na Salibo pour chef alobaki moto na secteur na a ça la quelque chose voilà to moni sibitement maître marque Kila abandi aye sensibilisation ya bana basoda na basi ya basoda a former bango baye ba métier basala ka mosala baye ba misala oyo ezali autonome pe ekozala vie mobimba eko sauver bango vie mobimba. OK. Yango to mona ki mona mboka maître marque Kila a 5000 enfants militaires na épouse militaire. Pour avoir formé bango. Pour avoir formé bango ministre ya formation professionnelle. Marque Kila ministre de formation professionnelle. Voilà. Oui. Azui bango a tie bango abandi ko former bango na ba domaine moko très différent. Pour permettre bango bazwa mayele bakoma autonome bakoma utile na société pe basala makambo ezali durable même na tango basoda baza kuna na front bazomona ke mwasi na ngai aza formé gratuitement mwana na ngai aza formé gratuitement ezopesa bango esengo pe ezali kopesa bango esengo babundela mboka pe ba continuer ko soutenir chef de l'état on dit moto aza na vision et puis marque qu'il a succès on a Kinshasa te
azui asali makambo wana awa na Kinshasa 5000 personnes na ba province nyonso au moins 1500 personnes na ba camp nyonso ya ba province tina ba province 26 provinces pour na motiver FARDC pour na kolakisa bango que gouvernement etiki bango te pour na kolakisa bango que formation professionnelle etiki bango te yango wana eloko babengaka démarcation yango wana eloko babengaka improvisation yango wana makambo chef de l'état lingi yango wana chef de l'état lingi makambo déjà Jean-Pierre Bemba salate Jean-Pierre Bemba déjà mobilisaki bato baza déjà na ba centre de formation bino bozo ke osala ne matalana na ba ordre de mission on a suka bokozwa lisusu ba frais de mission oyo esengela ke na effort de guerre bino bozwi bokel lisusu ko gaspiller on les a gaspillé génitif mais il fallait ko bloquer bata bongo puisque Jean-Pierre Bemba déjà zo ça musato Jean-Pierre Bemba déjà azo continuer azo sala ngo république mobile atambo ba province comme un grand leader mais bino to bozoya na sima bozozo la même activité net to ta par exemple na ba Équateur na bambanda kana banini ba to déjà gouverneur bobo accompagner ba soda na aéroport basi ba mata ba kenda déjà na centre de formation Jean-Pierre Bemba déjà aloba que non moto nyonso ozala gradué ozala licencié ozala nini yaka na armée yo okenda lisusu koloba lisusu eloko nini ok koloba ke ono nanga boy o boya makamala déjà c'est le cas Jean-Pierre Bemba sala yango alongola ngo déjà maman c'est le cas il faut bo innover na ba ministère na bino vous avez prouvé ba limite ce que moi na mboka Jean-Marc Kila secret ne peleza nini komona kaza motivé aloka suko former ba mama secret ne zanini mais motivation na eza par rapport ya makambo ya guerre à est parce que ba soda baza kuna mbongo na bango salaire esengeli ka teke mbongo nyonso a raisonner bon moi 400 $500 na tinda esu kuna ngama ko lia bobo yango Marc Kila vision na ezali ki azwa bato wana a former bango bato wana bakoma ba autonome ba dérangeara lisusu ba papa na bango te ba dérangeara pe lisusu mibale na bango te aluka créer équilibre a créer équilibre na mabota wana pour du bon ezali eloko ya lelo te po esi la lobby ezali eloko ya libela moto ayebi métier c'est pour toute la vie oui moto ayebi métier à continuer ko sala c'est ça c'est très marqué mutu ezo tourner yango na yebi saka toujours que tibia ezo sala ye moko ayebi mamba tibia donc il a prouvé combien de fois que a innové na secteur na ye ya formation professionnelle a innové na domaine na ye ya formation professionnelle il a prouvé combien de fois que il est moto ya ba innovation azali moto azali mati pe azo maîtriser domaine na ye mais bino kaka ko descendre sur terrain dans likambo esi salema bato bakenda déjà ba formation o boyebi te donc eza na tina moko te mais Jean-Pierre Bemba to mone penenga zo tambola na terrain to kota moi de seulement moki de sa terrain puisque tout le monde ba ministre belé ba côté terrain yo zo boya bango mais terrain déjà c'est si là makambo terrain na Jean-Pierre Bemba moto abandaki bino bozwande initiative ya bino mususu pa bosala makambo babi Jean-Pierre Bemba yemo cancer rebelle le lozo condamné Joseph Kabila Kabange azo accusé Joseph Kabila Kabange que Joseph Kabila Kabange mutazana sima ba mobondo Joseph Kabila Kabange mutazo kabola pour te bakena ba yakabaswana pourquoi toujours parler de Kabila surtout Jean-Pierre Bemba Goma anaraki na Kabila toni ezaraki na Kabila tendeko Jean-Pierre Bemba Gombo oyebi ki azalaki ministre de la défense oyebi que Jean-Pierre Bemba Gombo azali na ba information fiable tant que ancien ministre de la défense s'il parle que c'est président honoraire Joseph Kabila motoyo azako instrumentaliser ba mobondo yewana pe azali na sima M23 na AFC cela veut dire Jean-Pierre Bemba German il a des preuves azo constaté et puis azo préciser bien que ba preuve ezali moto a douté que ba preuve ezali yaka la tso ba preuve que ezali est-ce qu'il y a le roi moto liboma Jean-Pierre Bemba Gombo ne faut pas confondre bobenga ke rebelle te Jean-Pierre Bemba Gombo alingaka nde a sauver patrie a sauver nation yango wana omonaka mi sacrifiaka kokota zamba mpona ko sauver patrie ntango rébellion ezalaki
tango Mouza alobaki akokomisa Équateur bilanga café. Comme un vrai équatorien okoki kondima te ke mboka nde zonga bilanga café. De baboma bato nyonso mboka mobime koma bilanga café ata yo moko. Yango wana net un grand patriote parce qu'il azalaka flatteur te na insistaka. Il asalaka makambo avec beaucoup de sérieux, asalaka makambo avec beaucoup de sincérité. Yango monaki Jean-Pierre Bemba azwaki initiative ya kokota zamba pona empêcher bato oyo balingaki bakomisa Congo bilanga café. Soki bolobi ke toko bombarder to komisa bino bilanga café, boza na souci ya ba congolais te. But l'objectif à Jean-Pierre Bemba zaki yango. OK. Nde omonaki Jean-Pierre Bemba kota kizamba. Pe à mettre fin à la situation wana. Depuis à mettre fin à la situation wana, Jean-Pierre Bemba n'a pas besoin ya bato bakufa. Yango moni lisusu net ya zalaka vrai patriote, neta ngokaka makambo e bandi Jean-Pierre Alec. Abandi sensibilisation à telemi. Et puis ndeko siko makambo ndenge zo lekana mboko oyo. Ba stratégie ezali tellement ébélé. Stratégie. Bah oui, mais il y a Zali fait stratège. Et puis Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de chapeau, monsieur le président de la République. Nandimi Kozali makasi na diplomatie. Nandimi Kozali makasi sur le plan international. Oh. Bato bandai kozo léger siko bakomi komona ndenge ozo peser lourd. Lelo yo tosuki wapi. Lelo ba sanction combien zolanda Rwanda. Ezali grâce na stratégie. Kagame komi kolela. Kolela chaque jour. Ezali grâce ya ba stratégie ya mwana mboka Fachi Beton. Ezali grâce ya ba stratégie na ende. Ça ko bossa na pété ministre ya affaires étrangères maman Thérèse. Ouais, maman Thérèse vraiment maman Thérèse wana tozo ke mingi ozo bosser dire vraiment biso to lingaka bato basala musala solo. So moto azo sala musala ezomonana il faut ko encourager. Ah oui. Ezala te misala ba matala na misala ba populisme ndenge tozomona ba ministre mosusu. Ezala bongo te. Ma maman Thérèse bazo sala musala. Et puis alobaka te. Mais akoloba ndenge nini na tina ki populisme te. Asali makambo esili ala boko gate ko devant presse. O aloba boye. Ba ministre o mona bango balingi presse wana. Bango ne ba bato balingi baza bato ya populisme, baza na bango eloko te. Ba prouver ba limite, baza na eloko osala lisute. Yango chef de l'État azalaki na raison ya ko lancer nini ya makambo ya gouvernement ya union nationale, gouvernement large union nationale. Parce qu'il y a moni que bato baza na kati ya ba ministère wana bazo kokate. Ba komi sikonde ba sensibilisateur na mbongo ya l'État. Mais bien le gouvernement union nationale avant tout le makama union nationale wana mais chef de l'État autour du sa cabinet ne a obi ke batebele ba bi menene na ko sala cabinet juste ce mois na ko tsena katina de konae c'est comme si ça ne va pas. Mais ndeko ngana oseka mingi zo seka pona mokonza mboka nommé mwana OK ba besoin se pelate yo zo seka bato bazo se pelate par rapport à quoi ndeko gouvernement wana mobimba ou bien cabinet wana mobimba ya chef de l'État ezaka mona ne wana il y a les équatoriens il y a les Kasaï il y a les Baswahili babi bazana besoin ba mwana bato mususu mwana na été pourquoi ce qui alors secrétaire particulier mwana nae aza formé a former mwana nae na ba communication a former mwana nae na makambo boy pourquoi nommer été et puis ndenge bato bazo lobaka wana que te pona nini bango banomaka bana bango kaka bisika wana mais na armée batindaka bato mosusu ndeko nalingi na expliquer bino likambo po bokanga loba papa loba toyoka tango bino bozo continuer kolobake ba politicien batinda bana na bango na armée ba politicien balingi kotinda bana na bango na armée te ndeko armée wana ezali place ya punition te lelo tango tozo lula ba généraux o bazo tongaka bandako awa babandaka ba généraux te babandaka balikili bakomi ba adjida ti bamati ti bakomi ba généraux sauf mambo ya ba mixage na ba brassage mais il y a des vrais généraux oh lelo bazo ça la fierté ya mboka
babandaka ndenge tozosenga ke bato baya ba réintégrer na armée. Bon, bino to bozoloba ke ba politicien wana batinda bana na bango. Mais ndeko nga zomona ne bino bozolinga bo pesaka toujours ba politicien wana force. Lelo batindi bana bango bakei na armée. Après 10 ans bakomi ba généraux tango yoka mwana moko to ya Jean-Pierre Bemba général boyeboyebo. Après bandi ko ba lisusu ono ezaka ka bango. Ndeko se temps yango yo temps ezali ki to renforcer lisusu bango force te. Biso pe to kota po un jour to bima ba généraux, un jour to tonga ndenge ba généraux bazo tonga, un jour to sale la mboka ndenge bato basale la mboka. To tika esprit to za ba vrai patriote. To tika esprit o pona nini bato na batindi bana na bango na armée. Ozolinga bato na batindi bana na bango na armée pour après 10 ans to kaka ba kombo bana na ba kombo ba généraux. Pourquoi pas bana na biso ba kende armée, puis après 10 ans ba kombo ba généraux. Basala makambo ba généraux bazo sala lelo. Totika ko renforcer bango pour noki biso après 10 ans to ya lisu kolela na bakombo na bango. Pour armée zali place ya souffrance te to yebi bato bazana bonheur na kati ya armée. Yango accent na ngaki na kanga yango wana. Que population a comprendre que totinda bana na armée pour un jour et qu'on pèse biso pouvoir au lieu to lela na bakombo ya bato wana kaka. Moi, je suis union sacrée, structure à ce que côté. Présidium est comme 40 personnes. Malgré comme 40 personnes, la personnalité, mais ils ont continué à coller la caca. Est-ce que déranger comme on a présidium comme 40 personnes? Bon, malgré le chef de l'État à Lobaki qui a élargi le présidium, mais pour Nangaï, naza libre, na lobi non. Na sepel nango te. Na sepel nango te po bato ebele bazawa na bazo sala eloko te, ce soit des flatteurs. Bato bakoti na kati ya présidium. Bato bakoti na kati ya présidium. Ba flatteur baza kati. Plein de flatteurs. So na bino bando tanga bakombo tozo banga ba plainte koya. Pa bako bakomi je moke kaka. Plainte. Ba convoquer. Ba kesenga biso ba $100,000. Je moke ba convoquer. Mais on nyonso ezali conglomerate des aventuriers bakoti wana. Et puis, basé wana nyonso ezali ne mwana mboka professeur Mbata. Ye mora ke komicha secrétaire permanent. Oh, banomaite. Ah. Est-ce que chef de l'État a na tama ka mwana? Chef va ko biso suko bon ndeko. Salelanga dossier moko boye. Ne chef asalaki. Mbata ke ya beti ba cop ba pesi ba mongo ba nini tout ça pour intégrer bato wana na kati ya présidium. Ah, on le bani Mbata zaki corrompu pour ça makambo. Oui. Ah, Tikaboyo. Oui. Voilà, c'est un professeur d'université. Est-ce qu'être professeur d'université, c'est interdit que Mouton dans la corrompu? Un constitutionnaliste. Maman Nangaye. Quelle maman corruption? Ba bêtise est belé, papa. Soit le but de la bêtise à Batouana, tu vas regretter. Mais Nekouana Mbata. Donc Mbata a accepté la corruption. Il a accepté la corruption pour placer les gens. Nakatia, présidium, il y a une union sacrée. Oh. Et puis, bateau va placer bango na kati ya présidium ya union sacrée. Bazo croire que na kati ya présidium ya union sacrée, même otokopé sa bango accès ba kota na gouvernement. Ndeko na ebisibino zéro. Corruption bakana na mwe pa Mbata eroya na gouvernement te. Parce que nous avons des politiciens belé on bango ba vivara wana balobaka ke bango ba somba kande ba fonction na bango ko somba. Et pas ya conseil ya ministre basomba onde basomba rango ba politicien belé ba ministre belé ba ganga kabo. Kenga azana tina te na somba ka fonction na ngawana ko somba. Comment mboka bakena somba? Bosomba fonction pas chef de l'État. Basomba ba ministère et pas chef de l'État. Basomba même pas chef de l'État. Mais balobi bote pas entourage chef de l'État. Baketa mosu c'est pas moto ba pesi kanyaka ba kebo ba pesi kan ne bango no baloba na ba cité wa bango ba komo na bango kende et que ne ba maintenir bango ba ministre même bala o na gouvernement union nationale nambala oyo na gouvernement union nationale chef de l'État déjà c'est ayoki maloba ne boloba ke bozana mbongo bosomba ba pouvoir bino bosomba yango na cette fois-ci bosomba sous pouvoir te pas ça makambo yemo cette fois-ci chef a resala makambo yemo pe a la liste motivation ya moto na moto na makambo oyo moto na moto asali ah makambo pas politique yati oh il na 200 députés on a na 50 200 députés 50 députés tango bitumia na est lobini
on va dire silence des morts. Si on a 200 députés, 300 députés, 500 députés. Toujours ça, le gouvernement, il y a union nationale, et pour le gouvernement, il y a le gouvernement, il y a bateau qui est, et vous avez bateau belleté. Parce que si on a un chef à Zobunda, bateau à Zobunda, na bateau à Zobunda. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo, on a 4 gouvernements. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo est un retourne? Mais tu as retourné, oh, ben, le Molit. Jean-Pierre Bemba Gombo, il y a un gouvernement, n'est pas à Soumande Gonae. Qui est erreur récemment. Ça, bon, on lié. Aroti quand il est un grand leader de la République démocratique du Congo. Il a prouvé ça noir sur blanc dans Marambo. Au bateau belé, va emboîter les pas. Mais c'est. Je m'excuse. Au bateau belé, l'homme va emboîter les pas. Mais Jean-Pierre Bemba a prouvé qu'il est le seul leader. Il a réuni le bateau dans la République Mobimba. Il a fait mot d'ordre. Il y a bateau intégré armé. Les mots d'ordre sont respectés. Les bateaux plein de bassin de transformation. C'est grâce à Jean-Pierre Bemba. Il y a un autre bateau partout. Jean-Pierre Bemba dit papa, zonga na défense. Zonga na défense. Il y a pas besoin de défense. Non. Est-ce que Ngaï ou bien population? Population dans la zone na bisika nyon c'est ce que population peut aller la côté de transport. Moi ils étaient embouteillage partout. Oh papa. Embouteillage partout oui. Mais il faut pas que ça côté dans le secteur mosusu. Transport wana Congo Airways kufaka izonga. Transport wana Air Congo ezala raté comment? Transport wana Jean-Pierre Bemba na minute déjà a vu 450 bis. Il y a esprit de vie. Exact. Et ça si on a matadi 93 déjà ça na Kinshasa c'est place. Et je vais prendre ça transport na Kinshasa. Transport en commun. Wana y a mon côté à l'état. Il y a l'esprit de vie. Et là le programme il y a Jean-Pierre Bemba, il y a programme il y a l'état. Plus de 600 bis, c'est beaucoup. Pour na Kinshasa, Kaka pour na Kinshasa. Pour faciliter et le esprit de mort, esprit de vie et écoute. Bon, moto so azana ba innovation abo. Bino bolingia salani. Ndeko tondi makape bato. To kumba na kaka na esprit ya NT. Soki moninga sali likama malamu bondi maye. Ça c'est Jean-Pierre Bemba. Né Motoazo accompagné Félix Tshisekedi avec sincérité comme un patriote. Ezali ateke yo lobby yo sali likambo po batindi yo sala. Makambo bato bazo sala sika po batindi bango. Mais ezali na ba propre volonté na bango te. Moi mboka to beteli solo oyo makambo ezali koleka na mboka na biso Congo to moni ministre de justice a commis atie bambongo Angers bato bakangela ye mwana mboka nanga bakangela ye bisimwa bakangela ye Pierrot Louara yo pe oza prêt à que le kabatona okanga bango zombo kanyaka wana papa makambo mwana mboka justice azo sala babenga ngo distraction stérile. Oh on a distraction plus simple. Est-ce que nanga abungani place à ça? Pierrot Louara abungani place à ça? Bazo avio bakenda na Goma bakuta nanga zana yebo taza bezo kanga nanga nanga de ba condamné ya mort nanga de ba botola ba bien yo zo kasko nanya kangeloi on est à populisme to on a besoin ce soit populisme te mwana mboka wana bagafe lekiye oh bagafe ni mutazo samsane kitoko bo azo sa bagafe azo sala busala ngo kitoko wapi na presse na media ya koloba biloba loba ou bien ça mosala pena na volonté yo moni mais tant que yo mamba Pierrot Louara a dénoncé que ba travailler ba ngombale est-ce qu'on a prouvé que ba travailler ba ngombale te a prouvé yango parce que soit prouvé yango te même dans la chef de l'état tant que Pierrot ba makam attendre ba komba ba tout ouvertement mais pour aller inciter ka comme on a que ba travailler ba ngombale parce qu'on a moto chef de l'état dans la confiance ni moto avant ni boy titi akebo lo makambazo ka sola détournement place premier ministre Azali parce que on a qui conférence na ba étudiant détourna raté Gilles Alingette azande contrôler motaï chef bon so on lo ka sola détournement on lo ka sola détournement ya nan ya premier ministre
Il y a mon premier ministre a réagi ça qui. C'est là pour voir des manquements graves. Mais premier ministre, chef de gouvernement, il faut suspendre rien nan. Populisme le qui est. Aligner réseaux sociaux mingi, aligner télévision mingi. Mais ça me semble que la prison est bien protégée, bazolia malamu, ma communauté qui est bien. Ndeko. Na web sur les lois détourner mes dans la carte ya mongo wana o bazwa chaque semestre ya ba prison. Mongo ba prison. Oui, mongo ba prison bi maka 15 milliards. Détourner mes dans mongo prison. Je dis bien, na mongo ba prison o bi maka chaque semestre. Gouvernement et prévoit ba prison soit 15 milliards chaque semestre. Nous avons 96 prisons, je précise, na RDC. 96 prisons. 96 prisons. Maintenant, 96 prisons, on a clé à répartition. Nous avons la clé à répartition. Nous avons une investigation. Clé à répartition, moi, je suis en prison, on a 4 milliards, oui, c'est quelques mille. Ah, Tikaboui. De 15 milliards à 4. À 4 milliards. 10 milliards et quelques, ils ont détourné. Il y a un toujours 5 ans à moi, pourquoi il y a un contrôle au niveau de la justice? Ils ont quand même bon à l'État. Bon à l'État, ça a été. Gilles Lingeti faut faire la mise sur le marambo. Gilles Lingeti a un contrôle au niveau de la justice. Attends la clé à répartition, il y a 96 prisons. A vérifier le montant et qu'il y a 15 milliards dans la rubrique. Et qu'on a raté? C'est bon qu'on est qui n'a pas détourné. Ah, mais oui. Moutazol Bakeya yoka sur la corruption et détournement. Mais quand tu as sur la corruption et détournement, banda kotala na ne pas na omo na justice. Pas ba détourner mes alliés à la prison. Il y a mon kaka, je cite kaka mon à la prison. Au lieu de 15 milliards, qu'on est à 4 milliards et quelques de francs congolais. Oye kabamara na 96 prison. Totika populisme to sala mosala ndeko. Ndeko abandaki mosala malamu. Mais les loyaux, l'opération nyonso oyo ya lança yango wapi ayaki a autre bando kanga ba PD opération wekenda ba PD ba konga mokili mobile ayaki a opération ndobo yeza wapi toloba te kaka po alobi ke soki tolobi akokanga biso po azana pouvoir akokanga bato mais soko okangi lelo lobi okotika l'éternel ça la mosala longwa na matalana aux agènes longwa na matalana message na lancé et pas à moi na moka Costa Mutamba yango ma besoin belé mais na encore démasquer un jeune makambo nyonso te abongisa atala na kati na ye wana détourner mes amis ba détourner mes tellement belé na niveau de justice. Ce que you peux un mot ça compliqué oye ba dossier belé mais ngolo ba vérité té ce que est-ce que yo ozomona makama dialogue à Senkonde bon ndeko dialogue à Senko nga nazomona eza mabete parce que place nyonso raison nyonso oyo komema paix na République démocratique du Congo nous sommes d'accord raison nyonso oyo kosala ke bandeko na biso bakufa na STT nous sommes d'accord. Raison nyonso oyo kosala ke pays na biso bakatela banguna raison nyonso oyo kosala ke pays na biso bakatela banguna eteni ya mboka te. Je m'excuse en tout cas studio na on a félicité au point malili ba studio ba te belé za kamoto. Raison nyonso oyo ezali raison ya paix. Nous sommes d'accord avec ça. Pona komema kimia ke bandeko na biso est ba kufate mboka na biso to kabola yango na wanda te. C'est ça but l'objectif ya basango to kobo yango ndengeni eza voix ya malamu et puis voix mosusu ya malamu koleka ezali ndenge chef de l'état ndimi qui est signé contrat dans le gouvernement américain. Ah, ma minéré. Mais yo ko tout de ça avant to côté de boter le benama de ça na kasebo to. Na lobi ke mama ba 5 ans
na kena mokuse raison nyonso ezo mema paix moi je suis d'accord Kakenza lobby yoka lisolo ngote Kakenza lobby de la session lobby makam o bazo sala eza pona o akoya na sima Tshisekedi de la session la ko se justifier oh non biso de bibongo tout bike eza pona o koya et puis o pas wana na pouvoir à profiter na ngo poso moi teke moi elo mo eza na se wana. Mais pour ani ko lukaka ko cha confusion entre Basango na président Tshisekedi. Soki alobi ki o akoya eza mabe place ni. Est-ce que Tshisekedi a rotika l'éternellement na pouvoir? Non. Tshisekedi a rosa mandat na yeso mandat na yesili ya kolongwa moswa okota. D'ailleurs yé moko alobaka ngo. Mais pourquoi on sa polémique place wana? Polémique ezate. Soki balobi ke bazo sala poa et bénéficier na oyo Tshisekedi a kosala na ope akoya. Cela veut dire paix est régné na est, paix moko ezala durable, paix éternelle. Et va aller sous que to salaki boy pe to zongibo. Explication est claire. Ndeko mo mabiso na polémique wana te nous voulons la paix na RDC. Polémique wana ba Kakenza banani. Toi on a besoin na ngote. Toi on a besoin de solution. Toi on a besoin sur ya ba théorie, toi on a besoin de pratique. Autre mettre le solo va minérer awa opposition esili ki Moïse Katumbi a Mathieu Crénon le bi ba koteka ba minérer na bisote Félix Tshisekedi azo sala ba concret na ba ya ba minérer wana pour na se maintenir na pouvoir. Est-ce que pe susu ekosimba mwana mboka yo na bi kozaka na ba vérité ba kokundola betela biso est-ce que makambo ekosimba est-ce que zaka ka Tshisekedi azo luka ka se maintenir pour na makambo na pouvoir to ezaneni Ndeko nga na seki makasi. Seki na Katumbi. Na seki kan mundele na biso wana. Omoni mundele wana tellement asinyaka ba accord ya yena ba individu. Pona ba minéraux Katanga. Lelo yo tisika bazwaka ba pourcentage. Solo. Oui. Asigna contrat na ba mindele pour beso. Asigna ba contrat na ba chinois. Ezali contrat gouvernement, ezali contrat yo oka ko signer contrat na individu moko. Moïse Katumbi. Oui. Mais quand on signe un contrat, on a tiré le allié à pourcentage, il y a pas bon à minéraux et bimakuna. C'est tout à fait normal aller là. Ah, minéraux sili. Yo moto contrôle la minéraux. Yo moto ebi nombre de minéraux dans le Congo. Moïse Katumbi. Ozo le la minéraux te, ozo le la ne ba accord au signé na ba chinois et ligné Katam. Signa ba accord ya ngwa zolela mais lelo coup de chapeau na chef de l'état ndeko avant on a kota pena na profondeur to lo ba pena vérité yombo ngwana minéraux oyebi ata place kenda na mona ngoko tete to yo kakaka oyoka mais Félix Tshisekedi a lobby que non a signé contrat moko officiel gouvernement congolais na gouvernement américain et le ngwa ba contrat ya ba individu. Pour RDC signer un contrat na ba chinois te. RDC signer un contrat na ba entreprise chinoise. Si quoi ba américain Félix habité bandeko na ngai to signer contrat bo exploiter na no po na mona kata ko mona po ba leki ko yiba ngai. Ba leki ko yiba Congo. To mona nenge makambo yo salima. Ba américain ba mo ba bi bon, ça va. Tout ça, 50-50. Félix habite 50-50 T. 50% T. Bino bozo 60 biso 40. Tout le monde a 40. On n'a pas tout le monde a 10 T. Donc, tu as dit ce monde a raté. Oui. Congolais, à mon attaque 40%, wana. Ba américain, to bénéficier ba américain ba ya. Batonga ba entreprise ya. En dehors tonga ba entreprise ba engager bato, ba engager ba congolais. Et puis bien il y a des américains zali ceux qui va exploiter bango ba kokendaka na matière première ba tikel biso ça contrairement na ba chinois ba kumbaka na mabele to ebi ba produit nino ba memite bango ba kozwa kaka matière première ba kenango ba pesi bino 40% na bino au même moment ba engager ba congolais awa chômage est diminué na mboka ba congolais ba zui misala au même moment to profiter de l'expertise na bango
ba former pe ba militaire ya malamu po to yebi Amérique tango ba kosisa ko former ba militaire ya malamu ba donc contrat eza nango mabe te contrat ezali ne normal po na avantage ya ba congolais et ko pesa ba congolais misala to komona ka mbongo na biso officiellement et ko to kozwa partie est et ko la sécuriser pour ba américain ba kolinga teke place ba ko bazo exploiter bino boya na mobulu donc bato bazoboya wana baza banguna mboka bato bazoboya nde banguna mboka o baza na ba contrat na ba société chinoise ba contrat ozo ya kokata na yango na bazolela de yo zo soutenir na soutenir mokonza mboka à 100% parce que vision wana ezali vision oyo ko tombola RDC et ko pesa ba congolais misala et ko sécuriser partie est à république peut ko profiter na expertise ba américain pour ba former ba soldats na biso to longwa na système ya mixage na brassage mokonza mboka azo annoncé déjà pour le mois d'avril aokende kuna pour mokonza mboka azo konde kuna te ba inviter nde mokonza mboka azo kende kotambola te ba inviter nde ba inviter du 3 au 5 avril akozala kuna pona ko finaliser makambo wana pona intérêt ya population bravo mokonza mboka message de la fin na yo mwana mboka te comme na suka émission mukola lelo ndeko message de la fin ezali ke bamamba nyonso ya gouvernement o bazali kokende kotambola bitambola tambola mosala ya sensibilisation déjà Jean-Pierre Bemba salaki yango eza lesu na tina te bozo perdre ba énergie pamba po bozo bimisa mbongo à l'état ba signaler ordre de mission na suka ya ordre de mission frais de mission mbongo wana ba frais de mission bozo gaspiller bo sangisa yango pona honneur ya Congo botinda na effort de guerre bandeko na ngai o bazolobaka ke bana na bango bakenda na armée te bana ba politicien bakende o wana tolingi lisusu tozwa lisusu ba politicien wana to mirir bango to pesa lisusu bango eposa après 10 ans bana na bango baya lisusu ko konja biso po to lelaka moma yango yo botinda bana na armée parce que armée ezali place ya souffrance te armée pe ezali place ya bonheur po to mona ba généraux lelo to lingi pe après 10 ans ba généraux ya ba Congo misusu ya ba famille yebani te ebima contrat ya ba américain to sepeli nango chef de l'état kende nango liboso bato nyonso ba sepeli na likambo wana ya contrat ya ba américain nzambe asunga gouvernement ya large union nationale ebima parce que ba ministre baza na kati ya gouvernement ba pouvoir ba limite na bango esengeli ba kita po ba misusu ba mata merci. Merci beaucoup mwana mboka Joël Ilangila na ndenge oyaki ko répondre à invitation na biso mukola lelo ezaki toujours esengo ko partager plateau na bino. Merci na bino surtout ba imboka to linga mboka na biso to tika motema likunia eloko eza malamu même si linga ka Félix Tshisekedi tetango esami beta maboko contrat avec les Américains c'est un bon contrat to se plaît nango yo linga ba intérêt na yo privé olingi oboba population. On encourage tout ce qui est bon. On décourage quand c'est mauvais. Et nous soutenons les bonnes initiatives au gouvernement et aux pour le bien de la population. Nous allons soutenir le gouvernement et ça la malamu et surtout soutenir bande konabiso au bazo bunda bitumba na est armée na biso ezo formation malamu ba soda na biso ba capable ko bete la biso ba bisenga ba rwandais wana Kimia Ezonga. À toute la population de Goma, ba maman nous sont tous en mois de mars, tous ensemble Nabino, Kimia Ezana Mabota Nabino 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci Nabino surtout. Allez. Audio Jungle.